Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo. Rose Bombo. Rose Bombo. Makamu ezali. Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement. Bonjour, bonjour fidèles abonnés à Rose Bonbon officiel. Galmi Kofax nane sengotin. Galmi Kofax nane sengota mukete ya makambo ezoleka. Ça dit tala siko yo tina ba comédien ba kufaka ba pauvre nenge balobaka. C'est tala siko tina nini o ba comédien ba kufaka pauvre. Ingratitude o eza pa ya ba comédien na biso ya Congo en tout cas na yebité. Na yebité Yvette Kalombo ozawa pi o ko expliquer ngai qu'est-ce qui se passe na mitu ya ba comédien na biso. Lelaka o ba producteur bazaka lisusu te. Ça dit bolelaka awa ba producteur ba sila biso kutu ba kipaka biso te, l'état kipaka biso te. Ko mutu oyo kutu andima na ba moyenne ya mukie azwa a disposer yango pona ko sunga bino. Bon maintenir visibilité, bon koti sa moi kwa ngaka ndenge ezalaka mais ye wana ne mutu bolingi bo bomalelo. Ezali pasi mingi pe ma bandeko nga ba comédien bo changer. Na solaka bien na ba comédien, na pesi gesho sport mutu nga ba mbote belé. Mobiki si fois na pesi bien mbote belé. Bobo manoka président mbote na belé. Mais ba comédien bo changer et ko sala bien mingi. Qu'est-ce qui se passe entre Fendi na Lekechu Panda? Qu'est-ce qui se passe entre Fendi na Lekechu Panda? Na Luka qui a Fifi aya pour expliquer nga makambo ezoleka parce que na yebi azali comédien ou azala approche ya Lekechu Panda mais malheureusement la zuété. Na Luka qui a Fifi aya pour expliquer nga awa na Rose Bonbon qu'est-ce qui se passe entre Kevin Panda Lekechu na Fendi. Bon, bandeko na ngai déjà mbote na bino mingi bozala bien ba chinois mbote na bino masolo ya Lekechu mwana to betango parce que Karine Mokonzi la baronne a koti makambango mais en bien. Et n'a expliqué tout pe tinani la baronne a côté yango et puis réaction à Karine Mokonzi et ça qui dit il y a quoi n'a expliqué ngo batu na batu ba comprendre très bien parce que ba page à polémique ebele ba komi ko interpréter makambo na ndenge ya mabe otala ko Karine Mokonzi abangi na nyoyo ça dit na makambo yo boyo bango très bien que la baronne azala moto ya ko bangate Karine Mokonzi azala moto ya ko bangate bango nyonso wana babanga kandeye. Ah, donc on a déjà tout à la claire côté wana. Mbote na yo mon vieux capital aussi à la pression mbote belé na maman Anna Mokonzi de London mbote l'histoire belé pa ya maman na biso Rita mwana ya encore toujours joyeux anniversaire de décembre on se tout fêtera anniversaire ya Marita mwana to fêtera et ça la biso ba bien belé to liaki bien to melaki bien jour anniversaire ya maman Rita sans oublier ma biche ma copo éternelle maman na pesio bambote et belé dis donc signe crème magique na pesio bambote belé kulutu siko zali. Bon, Galmi Kofax a lobby boye pour na Margelika Ninda ayoka bien. C'est-à-dire makambu ya Lekechu Panda na Fendi. To yebi, to yoraki makambu ndenge lekaki, to bengaki ba Yvette Kalombo, ba yebisi biso elekaki boye oui, bitumba, oui, nanyo dossier nani ya Palmiche, oui na kati, voilà, ainsi de suite ndenge zalaka. Mais na Kibo moto pena no don na sens pena no ya Kibo moto pena ndeko ya mwasi la kombo ya Barcelone azalaki mutu moko te agir na ndenge o ya sala justement na yewana soit akoma aloba balobo ya lobi wana vis-à-vis ya Kevin Panda Leketu. Ça dit makambo ngo komona pena on dirait ba comédien oyo ba s'isola na kan ya Top Vision. Ça dit Ada Ilunga, Raïs, Fendi wana, Barcelone, ça dit ça dit moi clique moi me pour luka ko déstabiliser Kevin Panda Lekechu. Makambo yo to ngamo simamuki. Avant ba problème oyo to ebi très bien gende ko na biso Lekechu, ba bokela ki mbasu. Babogele Lekechu mbasu. Alors par rapport il y a haine oyo bimi oyo Lekechu du problème na Fendi donc Fendi a fait le kutu buzoba na nganda ya Lekechu na place que Lekechu kutu atomboka na place que Lekechu kutu donc alo bapena que non Fendi cop na baby de place dans moi ko ngotaka donc on sali ba désordre au bomi yango mais ça dit ba comédie wana ba sali ba click na bango pona location ko sala ba kabali ya mabe contre Kevin Panda Lekechu lelo ka bango moro ba komi ko traiter na ndenge no ko traiter leye o soit disant boye
boizali pasi mingi pe mawa ngana bandeli sous bien ba comédien yango wana beaucoup faka ba pauvre yango wana mingi tango beaucoup faka c'est-à-dire Kabila monaka pasi pona kokunda bino à travers Maman Olive tebika ya mbalo pe sous fachi akomona pe sous pasi pona kokunda bino pourquoi parce que bozo se comporter mabe envers bateau baza ko ide bino boti kakimute mamabe Naomi Barcelone je m'adresse à toi Naomi Barcelone c'est-à-dire si on a un talent le rôle là Basila Bisalou le rôle là Meta Pinga le rôle là ta belle vie le rôle là bana baso ba jouer bien bana baso bana talent pe no ressentir donc ado jouer bien pena ba Irsil Pechanga mais Naomi talent pur boya rejouer boy aux anons ngoté à part que la mi pende ya pembe na télévision na ba pièce no salaka à part que exposer mi pende ya pembe Naomi aux anons talent pena makasi c'était le roi comédien le roi Basila Bisalou et ça penate mais pour na nini ko ya ko kota makambu ya batu na misu makasi bozo déplacer pena ba moboy ezali bien te mingi bande ko bo changer boko zanga ba producteur nganda oyo fendi asali désordre apandi ba kiti kuna kaka na mbongo ekotaka kuna lekecho sangisaka na mbongo ya YouTube na ba mbongo ne mususu kaka yango wana atiaka ngo en place pour na reproduire bino mais ce que tata ce qui mutema mabe era zo produire bino ndengo wana oui eza gagnant ça dit bino pe besoin de quelque chose ma desu ya bana ça dit moi mbongo bien revanga te yé pas zo gagner quelque chose ce qui y a le bien reproduire bino te ça dit quelque part et longoli pe nombre ya ba chaîne à production. Bozomona alors bozo la reconnaissant bandeko na ngai ba comédie bozo la reconnaissant Karine Mokonzi la baronne réaction na en bien ça dit étant que mami étant que star international ça dit étant que maman YouTube na motema ya kibo mama asali kaka appel ya calme c'est-à-dire les ketu moi na ngai panda basuna ba kosunga yo mais tia na se kaka fendi kuna pe bota na se c'est la famille bobongisa mais tala siko banyanga na kata o ba gérera ba page ba YouTube nani ba page ba Facebook bo excusez ngai banyanga na kata wana manque d'actualité tellement Karine Mokonzi alobaki akopesa bango makambute mais aye kaka en bien pour la ko sala ça dit mise au point par rapport ya makambu ya mwana na les ketu na fendi banyanga na kata ya ba page polémique bazu yango. Oh Karine a bangi Barcelone n'importe quoi. Est-ce que moi si wana pena ça dit Karine a robanga na nini? Karine Mokonzi parle ba vérité o eza na mutema na ye fo banga pena Naomi Barcelone. A robanga ye na ndenge nini na niveau nini a robanga na mwana si wana muke wana. Banyanga na kato ba gérera ba page ya polémique wana manque d'actualité tellement boluka ki boyoka mungongo ya Karine Mokonzi aloba enfin bozuye pa lobby ça dit bozuye ngo boko misango do bokanisi yango makambo libala o boya ko sela mbongo tala banyanga na kata ba gérera ba page ya comédie ba une page ya polémique ba Facebook wana donc c'est no bino eza makambo ya libala o bosela ki ba mbongo o bozwaki ça dire bozi bo futi ba wifi bozi donc bo futi ba ndaku na bino bozi bo tia provision na makambo libala ba Karine Mokonzi bo sala ngo ba live be musée bele bo kotsa mbongo ale bo kanisi pe o eza yango to repesa bino makambute boko buna oka bino monde ngwana Karine Mokonzi ngai vraiment na saluer pe na féliciter ye na motema na ya kibo mama na réaction na ye o asali par rapport ya problème ya leketu panda mwana na ye leki na ye ndeko na ye pena ya motema ya bolingo et puis na ndeko mobali na kombo ya fendi réaction mo pena ya kibo mama esali bien mingi na zongi pa ya ba comédien ba comédien botika kimutema mabe ça dit makambu oyo yango epoussé ngai na lobake masu o leketu azwaka on dirait eutaka pa na bino parce que leketu pa komaka mingi na entourage ya ba comédien n'est-ce pas balène de la presse leketu pe mingi komaka entouré na ba comédien tala batu oyo lesaka tala batu oyo kabela kaka na nganda no wana ba yeko sala buso baka na nganda no wana c'est dit ndeti fendi wana ko tala bena fendi ninga zaleli na zo finga ete azali mobali nzamba sala za mobali kitoko bila ko finga ete mais na ko mona kaka bo azali gère ba comédien o ba vivaka na mbonga basi ya poto ko ke ko bundela mwasi mususu na restaurant na nganda kasi ba marché no pe ya poto bebit fendi ça dit na ebité motema ngo ya ko supporter makambo zanga ki yango ya ndenge nini pona oyeba ke yope à part moi na mwasi wana yope ozana ba chéri na yo par-ci par-là pourquoi pas que luka ko tia mai na 20 ndenge balobaka kwa dilo ko sa peser ba kande kita bo arranger ngo la miable surtout ko koma tina niveau ya ko bebi sa place à musala ya mutu et le réseau swanga pena motema ne yango wana donc ko koma tina niveau ya ko bebi sa place ya musala ya mutu et sali pena bien te mingi ba chino ba sepele ba na ngote parce que la Chine to lingara Kevin Panda leketu mingi po ya za la bien Karine Mokonzi la baronne makambo yo nyonso Karine akota la Chine pe kota kango na ye ko
beta masolo oyo awa na Rose Bombo officiel. Pourquoi? Parce que na monaki mami Karine Mokonzi ayaki ataki kimia ayaki apesaki point de vue na ye, même si toujours quand on est toujours après idéologie Karine Mokonzi bato ba comprendre toujours bien té bazozo ba comprendre toujours bien té tala ce que sika ba komi ko lukasko actualité na mutu ya mwana na moto mwana ma Charlotte Chombe mais tout pe bo za makambuté ba comédien bo bongo na mitema bote ya kimutema mabe yango wana soki bo kufi l'état na kuna rabino pona ka makambo boye suka na ngo bo zanga ba producteur ba biloko boye. Est-ce que vraiment Kevin Panda le Kechu a recherché sous ba misolo na yesu tanje pona ko produire bino lisusu taka ndenge boyoka ni click wana bosali wana bo boyikote chaîne na ye bo kende pe libela tokozaka misusu bazali ba gesho spawn bazali wana basala ba bia ba mobiki si bazali ba vide loin bazali, pourquoi pas? C'est-à-dire ba chaîne oyo ba na théâtre lelo oyo nano bokoma tana ba niveau ba sai na be sobete atako ba anslusolo te mais bokomi lo lendo moko impossible clique ya ba fendi wana kaka bango ba bela petite histoire mo ya poison oh ba tieni biso poison oh ba empoisonner biso misatu mbala moko n'importe quoi lelo bango bazonga en bonne santé. C'est-à-dire ba problème et comment ka kobima mingi côté ya clique na bango kuna ba problème et comment ka mingi côté ya clique ya ba fendi ba ada ba raïs nyonso wana ba top vision ndenge bo boyikote chez na lekechu bo kende pe libela mutazo ngalisu douté ba comédie bazali belé Kevin Panda lekechu azana motema ya kosunga na yebi e na yebi kende konanga mobali wana akota toujours misolo na ye pona kosunga ba comédien pona ko produire bango encore, c'est-à-dire basala makambo na ndenge ya bien mingi parce que ba talent na biso ya Congo faut ko propulser yango et ça la ka bien mingi. Merci beaucoup na ba chunanyo sobocha ba j'aime partager to soutenir ndeko na biso Kevin Panda lekechu et ko sala pena bien mingi. Galmi ko fax na yaki awa en direct ya Rose Bonbon pona ko beta masolo ya Kevin Panda lekechu parce que Karine Mokonzi akota ki yango yo nga pena ye na kota yango na sima. Voilà, ba comédien bobo na mitema bote ya kimutema mabe ezali bien té parce que beaucoup fera ba pauvre comme d'habitude. Merci beaucoup, vous allez bien, bye bye, à la prochaine.